Bonjour la famille, coucou la famille, bonjour, coucou la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise et puis ça dépend Mbokanini, Bozo Talangai, voilà, en Australie, Erolem Soubalali, Bisotolamuki, donc voilà, en États-Unis, basé à Olala. Donc voilà quoi, donc bonsoir à tout le monde, voilà. Yenge, na bandi kwa msa Bouloudia Congo, na église ya PV à Longo, voilà. Le sako, bandi kuna ngai. Bambote ebele bisika bizubino. Vraiment le sako, oza sous les baoba. Kozang sama ya romela te mo ebimi makasi, mo ipenza makasi, mo kopo ti, kopo café, vraiment moi mai ebele, ezo sala bien, hein? Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom na bino, boboto, bondeko, na kata mabota na bino, et ça la kitoko makasi. Voilà. Donc, voilà, bandeko nanga, toye, to solo la mouke, et ça a bien, tu as notre téléphone à la silence, parce que, écoute, à côté là-bas, bilo qui bili, bando ça, ting tang. Voilà, tout solo la moi mouké bandeko nanga ningana vraiment bandeko na ça témoin de Jéhovah bambote ebele kei na neo apostolique armée d'Isali bambote na bino matondo na bakimbangiste ba oyo bazalaka bandeko na biso to pesi bango ba salam alaikum bandeko na biso ya ba musulman. Voilà bandeko nanga toye to solo la moi mouké parce que l'actualité nous oblige et puis nazomona ke en tout cas, pour nanga bandeko nanga sans vous mentir, na sala ki neti moi pose moko boy na makambo Italie, maman Blanche paix à son âme, na effacer ki ba vidéo nyonso, na effacer ba photo na téléphone nanga, j'avais dit bon ba kundiye to na lobeli moi 2 ou 3 minutes 3 fois, na lobi c'est bon mais na moniki mobali na e papa Marcelo, bon, to benga ye Marcelo, bon, moi, ngana mukolo na ye, na ko benga na ye pe Marcelo, ndeye pa benga ki Monsieur Denis Lessi, on n'est plus obligé, ya ko benga ye pasteur, to benga ye Marcelo, voilà, biso d'abord place to outil, ba source na biso to benga na biso pe ba yayate, to benga mutu na kombo na ye, voilà. Donc, bandeko nangai, Marcelo alingi actualité na ye ezala mwasi na ye to kende skoto analyser makambo to bandana biso ko lekisango to lekisana biso ngo bande ko ngai na mukilo ya se oyo boye baki mosantu azate biso nyonso to viva kaka na mami mosantu azalaka te mutu alongola kaka bilamba alali alongol bilamba asagisi nzoto na mwasi ou bien des fois mosantu azalité. Donc Blanche paix à son âme, ce qui peut azape na kimia, so âme ngo pesa na kimia, mais âme na ye pesa na kimia te. Âme ya Blanche ezana kimia te, mais to lo barakaka ezalaka soué que âme na ye ezala na kimia. Mais eloko mo ezo la biso te que âme na ye ezana kimia. Blanche azalaki mosantu ta mokiete. Azalaki mosantu te. Po asoki azalaki mosantu, vi oyoyo, marraine na ye, alobaki po na biso, nga na yoka ki yango très bien. Mais na boya ki ko décortiquer point wana. A uti wapi. Et puis tant Marcelo abala, batu nyonso balobaki, Marcelo abali prostitué. Et abali mwa mwasi mo boya ndumba. Et abali mwa mwasi mo bando sa kindumba. Na mboka wana na wapi to yoka ngo e pa marraine na e bana basi bele bando ke kuna bando bimala ba mindele baluka ba kidumba. Donc vraiment moi si wana uteki wana et puis bande ko encadrer marraine na bango ye muta bande ko encadrer pour na ba bima na kindumba. La marraine a dit ça sans ayeba que biso tozape bato mbayele na yoka ki place wana pe na souligner ki yango très bien que auta na kindumba na lobi to confirmer sikoyo ki mwana mwasi auta na kindumba. Et puis batu nyonso obomona ka presque batu ebele na lobi nyonso tozo ata 90% obomona bakenda ko salisa ba bebel wana bakenda ka basala ba kata nzoto batobola awa bazalaka bandumba.
bata bazosala kindumba te, mais esprit ya kindumba ezala na bango. Impudicité mutetinda bango bongo atobola awa tanga zoloba azosala ko excité ba mibali atobola kuna na servagin acha mo boucle na mutolo ala taka bilamba moko ata mabaya fo alinga libumu etikala nyoso pona ko excité mibali, même si ba mibali wana baye ko tsheli to ya ko boya, mais a excité bango déjà mibali wana si balali na ye na esprit. Mutu nyoso oyo a excitaka mobali. Mwasi nyoso oyo a façon kolata na ye. Même façon d'être na yo. Même si qui beauté le kyo. Façon d'être na yo. Ozo ko excité mibali na nzela. Ozandumba. Mais oyo ya mama blanche. Azala ki penandumba oyo babimaka. Marcelo abala e vierge te. Mais Marcelo a vu étoile oyo. Ezala ki na kati na ye. Étoile ya mabe. Oyo ke ya ko exploiter pour na batambusa ministère na bango ezaki ya bonzambe te. Naza sir Marcelo ye moko panda botama na vie na ya za kandoki. Marcelo zwa kicho yo kabiso. Naza na besoin ça la ba vite. Batumi balé to bisa tu batali mission e ko komela ye pa ko talango. Ngaso la sali mission na saleli mutu wane komela kaye. Na yebinga imoko kukomela Marcelo ndengo banda otala Denis Lesi ndenge poko vanda parce que ozo yo kate mwasi na yo akufi ya pas mais un mois de semaines atani ekoki nante comment yo nyoso kota na réseaux sociaux okomaka pourquoi tu peux pas ozwa même congé ozala ba conseiller te ozala mama na tata te. Na mone pe ndeko no mobo bazo koma tuna sina suka ya mobali bo aza pasteur je crois na la borne a pesa azolo baba bakata ki partir conseil moko azo pesa oyoki conseil wana te ezole kana partout na ba réseaux sociaux pona nini kokoma même ici na tena entre parenthèses ya mama blanche na eno ne pas na yo parce que no sala mo sangisa yo na ye na mama blanche yo peza ndengo zawana Marcelo, loba vérité, yo zara na mwasi ti. À part maman blanche, oza na mwasi musu ya mundele ti. Oza na mwasi ya mundele. Mundele ya mundele. Avandi na kote ba maman Mobutu kuna kote ocha ba parents na yo. Maman na ona papa na bazana bon moy. Tango kufela ki wana mwasi. Il fallait que tout le monde ait des parents na deuxième ligne, on na sima na yo. Tout le monde avait des parents bassi na sima. Auto négliger ma famille. Tu te vois que yo kaka Marcelo. Pourquoi tu fais ça? Et puis ozo koma. Makabu deni le salobaki. Okufeli mwasi. Oyebaki ondeni. Yo pe so za constater ozo le la mwasi na yo. Est-ce que oza na ta kokota na ba réseaux sociaux? Oza na ta oyo ka batu. Na batu bazwa ko yebisa yo. Est-ce que c'est normal? Que ce n'est pas le moment. Ngana zole la mwasi wazaki cher. Oyo yo la ki saki na miso batu. Omoni ke libande za katite. To moni siko kati na obanda ko linga mwana mwasi wana te. Obanda ko linga ete polo wana mwasi musu ya mundele. Libande za katite bande kuna ngai. Na enviez pas oye moka lobaki. Bo envier batu te. Oh, moutalati couronne envié. Botane batuba ki blanche bambeli. Basigne wana nyo soto. Toi, tu crois que batu bazo mona ngote? Marcelo. Et puis, ozo kimi sa Denis Lesi ndako. Yaka pe ko kimi sa biso bandako. Bozo mone la bango po bazana Congo. Moi, Denis Lesi a confirmé qu'il y a tel loko mon côté na mnoko nae. A confirmé qu'il y a ngote. Mais au komi ko sale ba santage, o sala boye mabe, aussi longtemps aux autres ka opesa Denis Lesi kimiate, biso pe to ya opesa kimiate, toko bimisa, toko ya na lokuta te mais toko bimisa o nyoso e bomba maki, o nyoso to bande ko yoka pona mwasi na yo, to bimisa ngo. Parce que o sala, c'est la sorcellerie. Yoza pasteur, olobi ke olimbisi mutu. Est-ce que ozaki na ta même ya utala makamba Denis Lesi? Ozayi pe na likamoko loba na Denis Lesi te? Olinga ko tika ye olobi ke Nzambe s'occuper na ye. Soki Nzambe moko alingaka s'occuper na Denis Lesi, alingaka ye ba kiso Denis Lesi a confirmaki ou bien confirmaki makambo wana te.
Mais ce n'est pas à toi, au banda kosala chantage, au komaka, ozotine bat verset biblique, ya moussalani, ozo komaka, moussalani, ozo pesa bat leçon morale. Pourquoi toi tu es en deuil? Nan ko famille, au famille à moi c'est dans balobi et l'oroté. Famille à moi c'est dans le fungoli chambre été, au bimisa biloko à moi c'est na yo. Faut zongi sa moi c'est na on a famille na bango. Famille na yo ya moi c'est na ba moni ata corps à moi na bango te. Mais yo lobe wande ko prier na centenaire kuna. Mais il fallait même ma famille na bango batala corps à moi na bango. Pour nani ko la kisa ke osa danger. Cause la dictateur ya makasi boy. Donc yo Marcelo na asi soko komi président Congo ne ko nyo kwa malisusu fois 50. Donc comme il m'a dit que yo za ma yele ko le kabatu nyo sauter. Faut na ba femme sage, faut na ba homme sage, o ba ko entourer yo. Sinon tozo kene na ruine. Ozo kende na sommet apologie omoni sommet oyo oyo nani aloba ki la marraine na bino aloba na bino ke yo komi na sommet o matingombo komi kuna osimbi oyebi après ko koma kuna zakani déclin kebo komi na déclin temso yozo kantango komi na sommet muta ko koma na sommet na samwa kilo oyo azate à part Nzambe yemoko. Nzambe il est jaloux. Ah même mutu na sommet non. Nzambe même akabatu na sommet te. Batu ba ke ba même abatu na sommet za ba franc-maçon, et za ba magicien, bazo prétendre yo bazo lakisa OK ba commission na sommet. Ba pyramide wana ba chaka boy wana. Ba olakisa yo ke komi na sommet, mais oza na sommet te. Oza na sommet te. Oko ko na sommet ya ba magicien, ya ba ndoki. Au comme il a pas 32 malais, ça n'a rien à voir. Au yako toute la bisotolo qui n'a comme il a sommé. Bande que ça dit pas si n'a pas comme on a makambo Marcelo ou boui. Et zo pe ça passe. Kolingate batubaya koloba na moi si na o mutasa kufi na e, mais baya koloba. Moi si na azala ki une prostituée. Abande ko ya na église, ne ba fille nyoso bayaka, ba fille prostituée. Ne bayaka bango, nzaba sambela bango. Tant yo oteyaka si la prostitution ya bana balabala ya boyina boyango etushaka mwana mwasi wana aya kufuka ba asambela aya koyebiso makambu na ye. Ale yo lokolo lingaka sexe trop au préféré ko zo mwana mwasi oyo asi ayebi nde nini abeta ba magoda ayebi nde nini asisaka mibali nde yango yo ya ko oya na cher olobi pe bien en tout cas sexe et bakomela ngo na bible te ndenge nini yo mutu couple ko sala sexe bakoma yango te. Donc o sala sexe ndenge bolingeli soki na nzela sima soki na nzela liboso esala ka moninga pasité et puis ozala na regretter tango zo sala ngo. Est-ce que c'est normal ce que toi tu dis là? Donc bible comme ko pesa biso autorisation ya ko sala choix na yo oyo yo lingi na nzela ya mabe. Voilà. Donc bande ko na boyo ka mo muke. Boyo ka mo muke. Boyo ka d'abord marraine. Place na la Sabino qui la fille azaki na kindumba. C'était une prostituée. Oyo ko finga o fingi ngai. Voilà, token. Elle savait, mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Elle était à la fois forte et fragile. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. La vision était comment? Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Je suis le pasteur Dorcas, Josepha Daniel. Je suis la marraine du couple Tunasi, Marcelo et Blanche. Donc, je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. Et c'est comme si c'était hier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a été arraché parce que notre regrettée Maman Blanche, j'ai parlé avec elle avant de prendre son avion pour la Turquie. C'est ma filleule, mais c'était une amie, c'était comme ma fille et c'était la grande sœur de mes enfants. Et j'étais la grand-mère de ses enfants. Je les ai portés
un à un, je les ai portés à la maternité. Je les ai amenés à l'école. Blanche, excusez-moi de l'appeler comme ça, parce que c'est cette façon que je suis proche d'elle. Je sais que c'est votre grand-mère spirituelle, mais c'est ma fille. Je l'ai rencontrée il y a, je peux dire, plus de 20 ans. Écoutez ici. Blanche a habité à côté de moi sans savoir que je la rencontrerai un jour dans d'autres circonstances. À l'époque, j'habitais à Kinshasa, à Beaumarchais. Il y avait sa cousine qui habitait à côté. Donc, Blanche abande azaki kovanda pembeni na ye. Akende kovanda pa ya cousine na ye na Beaumarchais. Vous comprenez? Alongwe pa na bango so peza mona lemba salon nde bazoloba na ite so salon au nord, so salon au sud parce que nga pe na mona salon au nord. Donc na so tileleza. Donc, na ebité akomeki kovanda na Beaumarchais. Bolanda bien. Place où ezalaka ya bandumba. A préféré à longwa na salon côté intellectuel akei kovanda na Beaumarchais. Côté ya mwana mwasi o maman mwasi o marraine musala na nini bolanda. Et c'était une très belle jeune fille. Et elle était belle, très belle. Très belle. Une très belle femme, très timide, très réservée. Et je me rappelle encore, j'avais l'habitude, quand elle sortait avec ses cousines pour aller faire des courses, je la suivais pour lui parler de Jésus. Parce que j'avais une fondation, je m'occupais de jeunes filles, j'encadrais, je travaillais dans la lutte contre la délinquance juvénile. Ye abandaki kolanda ba fille o basalaka kindumba. To vale makambote. Soko skende ke classe, ozana yo bien, ozo kene na yo, mama o yazana besoin na yo te. Ya bandako landa bazo encadrer bana basi o basaka ba kindumba. Na cadre wana ba asoki amoni yepe azo kene osaka kindumba. Ndia bande kolanda bango apesa bango ba conseil. Toko chama ina munoko te, c'était une prostituée. Tobo ite zaki passé na ye, muto kozala mais aza mo santu te. Pour na boye la kabato, elle était belle. Est-ce que bana basi nyonso na Congo, yele kay bango na kitoko. Kitoko oyo par exemple to kende kana église Marcelo Asambela. Elle était la plus belle na tout dans l'église nyonso tout. Non. C'est comme au monike tangu bolobake mabele kitoko mabele bobo sani yango. Tangu batu balobaka mwasi nzoto. Bobo sani lele komi kata libum, kata boui. Salaboui, baluka bo me biso to bato zaka banzoto mike, bazolo ba nzoto mike bo elengite, mosi nzoto, fuko ya mwa munene, to ye munene comité, kata libum, kata boy. Ça c'est pour jouer avec des gens ou bien quoi? Bozo linga bo mema correction en Nzambe pourquoi? Pourquoi bande konangai? Nzamba ebike nzoto na yo ebongi na libumo yo zanango wana. Yango nezo pesa yo équilibre. Ya makila mai makamudyon soto. Zamba asala mutu na RRT. Tobo ite ba biloko musu e yaka ba dégâts, ba maladie, ba obésité, wane ko makambu mususu. Mais selon Nzambe nenga asaleli yo pied, yo panyo yo kaka biyoka yo kabatu. Bande ko nangai. Bolande ye mwa ma oyo abandeki kolanda basi kitoko te. Abandeki kolanda basi oyo bazane osala ba prostitution na bas âge. Donc hier le quoi bakutana na Marcelo bakutana na ba 15 ans parce que Marcelo so moni mwana akutana na mobile na 15 ans. Cela veut dire que ba famille na ya na famille wana ba yebani bango na bango de babalu babala balisa bana na bango. Mais soko moni mobile akutana na mwana 15 ans. Cela veut dire que mwana na za mona balabala azandumba. Tozo kende. Je m'occupais des filles prostituées et je prenais les filles dans la rue pour leur donner un sens dans la vie. Toutes jeunes filles que je croisais, oh, elles ont la kindumba. Je prenais des filles prostituées pour encadrer bango, pour couper sa bango chance, bazwa seconde chance ya vie. Yebisanga moi sa batu, azana ye bien azoke na e classe yo ko benga etika kindumba boy na boy pourquoi? Et le comme tu as salaté, il m'a pas au mono drôle, mais aux autres balangani et à moussala nangate parce que Blanche faisait ça.
o eza nango tongo tosi tosalaki analyse ya ndeko mama mais yango wana nde naye koyebisa bino ke point oyo nalingaki kosouleve yango te mais soki na ye nango parce que mobali na ye alingi kimia te alingi babimisa parfois ye azokanisa ke biso tooloba mabe na ye tozo aide ye mpo na repentance Marcelo tozo aide yo te biloko nyonso tozoloba ezaki na kati na yo ezaki na kati ya mwasi na yo mais c'est à toi-même de faire ta repentance. Biso tokoki koloba oza magicien oza ndoki osacrifie mwasi no tu es conscient oloba oui j'ai fait ça bato bazosunganga baosalelanga repentance faut sala ngo ka yo moko ndeko na ngai leki na nga mobali telema zwa courage yo soko salaki repentance sincère oyebi ke mwasi no alingaka lamuka olingaki mwasi no alingaka lamuka jour wana soko olobaka na public ya bato lobi nzambe lamusa mwasi nanga soko lamusi mwasi nanga na tiki magie na tiki boy na zui boy mbongo na ngai na partager na babola na sali boy mwasi no alingaka lamuka et olingaka koma na gloire metiko ya bonzambe melia bokende kuna bokoma mitema makasi bandeko nanga to osili to osuka ate bozela mukene to na kusabino su mwa muke suite après to kende na yemoko blanche. Je voyais pour moi je projetais cette fille dans le futur parce qu'il y a 2 filles qui sont devenues ce qu'elles sont parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour eux. Donc ya la ki se bolingo wana bandi ko projeter ya bandi ko pese ba conseil tika kindumba parce que bandi ko mona ki abandi ko mona zaki na vision zaki pe mayele c'est une fille au atangi ko tanga n'exclut pas aussi la prostitution. Il y a beaucoup de gens les naptongo à quelle classe na buto à ko beta na ba bord bamsu pe abeta saja na ba mibali atanga kanae. Donc Blanche azaki mwana mwasi moko azaki na bon marché ando sa kindumba yanga kutana ngina ndeko mwasi oyo pourquoi azwaki pe ba cousine na été azwaki kaka ye tu vois tamsu ba cousine e banda ko beta ba magoda pamba te voilà donc bande ko nangai et aujourd'hui mon témoignage tourne autour de l'amour. Voilà sikoyo bwana esili kaka toyena page ka pona to laksabino kindumba nae après sikoyo to kei oyo balobi oyo mama age bazaki initié je voulais aussi faut ezaki ya mukie boya bozela nalingi pe na tiela bino nini wana c'est ça. Pas maman Blanche Azolo prier. J'ai trouvé un pasteur en train de prêcher. Et tout ce qu'il prêchait, c'est comme si on lui avait parlé de ma vie et il était en train de le dire. J'étais capté. Moi, na mouke à 15 ans, ba problème ni na zanango. Eloko nini moi na 15 ans, moi na zana bonne vie. Moi na koli bien. Ba souci ni na ozanango. Lem ça koza na ba problème lo ba ki akola pa mbanda mama na bango. Nde okomona koza na souffrance. Mais la fille qui était chez ses parents et pas ya maman na tata na e eloko nini na koza nango ko soit na ba parents na e eloko nini Marcelo ateyaka jour wana alobi ateyi penza ye parce que Marcelo a des côtés à mingi sur la beauté d'une femme, sur la prostitution, sur quoi que ce soit. Yango et tout chaque jour quand on a prière. Bolande. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller voir ces pasteurs pour prier avec lui, comme nous faisons tous. Je suis allée voir le pasteur, pour ne pas vous mentir. Quand je suis entrée à l'église, c'était un jeune pasteur. Oui. Je regardais, j'ai dit, ah, pasteur, moi ça bien. On les a sautés dans la. Et puis, na côté une église déjà à son côté une église l'esprit à séduction l'esprit à prostitution elle était une fille ya kindumba bolandiango très bien azo s'écaper na côté une église na côté pasteur mbalamo yo luli pasteur angoza qui jeune pasteur ango bien yo moi na 15 ans au luli déjà vous comprendre tant bataille ya lobi fois mon pasteur ango wana eza secret nanga azalaki une prostituée. Marcelo to sala yango live. To na ko décortiquer yango pour Hernanga musale koki. Donc ozo y a une église. Toi tu viens pas pour prier. Elle n'était pas venue pour prier. Aya qui pour séduire pasteur. Et puis pasteur aussi
Yepe, comme Azalaki pe, Moutouna Bonzambete, Azalaki pe séduit par les serpents. Bakutani bango na bango, yangwe pe si bombe aux hommes. Tala lelo kufio tiki banana yo maman. Voilà. J'ai dit ça, mais après, la parole était tellement... J'ai oublié. Et je me suis focalisée sur... la... Tanga loba kiki, à côté dans l'église. Yo eko sambele, mais ya kota ki na nupona lobi, amonika moko, pasteur okitoko, mbala moko lobi, l'air na komido, a tcheke ngo bana kacha motema. Mais tellement la parole était puissante. A bosani na yeka bange kolinga pasteur. La parole. Et je suis allée le voir au bureau, comme il a témoigné bien lui-même. Et tout ce qui s'est passé aussi dans son cœur, cette soeur, elle est bien. Mais quand j'ai commencé à parler de mes problèmes, il a tout oublié. Il s'est focalisé à m'aider d'abord spirituellement. Et comme on dit, il y a des rencontres qui c'est Dieu qui le fait, qui le crée, qui permet. En priant ensemble, en cherchant vraiment, je cherchais vraiment ma délivrance. C'est pas comme les sœurs d'aujourd'hui, il y a aucun de la pasteur, ont changé d'habitude, n'a changé ma caractère, n'a pas posé un pasteur à battre. Non, c'était sans arrière-pensée, chercher Dieu, chercher ma délivrance. Et après aussi, on est humain. Après la délivrance, j'ai dit, le pasteur là, il est bien. Et moi-même, je suis entrée en retraite, j'ai prié. Vous comprenez? Donc, après délivrance, pasteur wana zali bien. Abeta ki o magoda ou bien deni. Vous comprenez? Après na oluka délivrance langa, après j'ai entré en prière pour na ka pasteur wana lingangai. Wana esprit ya kindumba. To mona ngona Bible mote. Eza biblique te. Eza kindumba mutesala ka bongo. Mo balobi na enviez pas. Comment yo bandi ko lula mobali moko boy? Yo yeba ki vi na ete. Tu pas zaki na fiancé yo yebi. O yebi vi ya mobali wana te, o yebi vi ya pasteur wana te. Libande ya Marcelo après église yo yebi te. Mais yo wana o telemi. O komi yo non. Moi si na linika mobali wana. O koteli eti na ba prière. Bandi ko ta ikomi muke. Seigneur, si tu me donnes ce mari, je te promets d'être la meilleure femme au monde. Soko akeko samabi, nzabe soko pesinga mobali wana. Ezala rabongo. Nakozala pezana, nakozala la meilleure femme au monde. Meilleure femme au monde. Ok, katsali bungo kufi. Yangonde meilleure femme, maman. Meilleure femme faut bakisana sima. Meilleure femme faut ça la oyo bandeko ça dans l'église, osa toujours la plus belle ko beti sa baninga mitema. Non, ça c'est tu n'étais pas une meilleure femme maman. Osaki exemplaire ta. Osaki moi si moko bandeko séduire ba mibali na kati église. Osaki moi si moko mibali bandeko ko bois ka ba mai na bango na image na yo. Ce n'est pas bien bandeko na ngai. Ezaki to côté. Azalaki une prostituée. Marcelo abalaki une prostituée. Une femme sorcière. Na boyo ki on a ba propos. Parce que Marcelo, on va maintenant analyser pas par pas tout ce que toi tu fais. Oh, moi je vais le faire même pendant 6 mois. Parce que c'est pas normal. On a parlé de Fali pendant 3 ans. Kofinga. On a parlé de Mike Kalambaï pendant des années. Toi aussi, on va parler de toi. On va prendre même des prophéties, les cacals. On va mettre ça sur la table pour te montrer, Marcelo, que tu dois faire la repentance. Ce n'est pas bien. Laisse Denis laisser à son ananda pour à la kimia. Et l'eau qu'on dit Denis laisse à lobby. Et l'eau qu'on dit Denis laisse à lobby à ma casse et satin. Nous sommes Denis laisse à lobby qui c'est la vérité. Nasuka n'angwezani une petite simple opération. Échanger le côté. Et ça une simple opération. Point bas. Tikaye. En tout cas, bande konanga musala malam. Bye bye.